Bandeko na pesi bino lisumu mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Oyo eza deuxième vidéo na sali na journée ya lelo. Noti kosala vidéo moko wana na lakisi batu ya nanga ndenge basali menace na nga na bengi en menace penda na Voici l'homme po ete Voici l'homme alobaki makambo contre bango. Oyo nazo kotiela bino oyo ezali na kotiela bino audio ya prophète Jonathan Kolo azala na biso. Nzamba batela biso batela bandeko nyonso esika bozwami. Makambo nyonso oyo ezokenda Kongo ekita emata. Eza lokola tozobunda na biso ka na victoire. Ata basali nyonso biso tozaka na victoire. Par rapport ya makambo oyo Nzambe azotalisa, Nzambe azoloba. Tokoyoka mitema pasi toswi mitema boyeboye me nyonso ezaka na plan ya Nzambe. Oyo nyonso ezosalama. Yango wana nazotiela bino audio ya prophète Jonathan. Avant natiela bino prophète Jonathan, na fait déjà vidéo moko wana bolanda. Oyo na osala deuxième vidéo, troisième vidéo na osala ekozala mpona biso bana bilembo ba oyo toyebi. Ezala pona na pesa programme pona le 6 avril. Pona le 6 avril, natata mwa témoignage muke pona kolendisa batu oyo bayebi makambo le 6 avril te. Pona biso bato tozala na pona kozwa mai ya mapamboli. Pona kozwa mai ya mapamboli depuis 2021 na banda deja koloba ke makambo ezoyinda biso awa na Europe, surtout na France. To banda deja koloba makambo to tia ba provision to sa nyonso bon no lobelango na video wana pona kotalisa ke importance ya ma mapamboli. Nzambe nazo loba nazo ti miko te bozana na tia po yokana bien te bozana na tia miko. Voilà na tia miko donc pour na tia la bino na link te video oyo eza mulai po boza deja na video ya mulai kuna na ona osa ya ma mapamboli ekozala mulai po na tia mwa témoignage moko na kati wana po na kolendisa bato ba comprendre ma mapamboli. Donc oyo eza audio ya prophète Jonathan na tia la bino po na koloba ke semaine euti koleka papa Didier ayebisaki ngai abina nga de na moni donc na Congo Nzamba amemi nga na Congo azaki kobondela ndeza ko zobondela mwa ponge yibioka ya ufuka mamo Nzamba amemi na Congo. Nzambe lera amemi na Congo mbala moko azomona mabele ezotoka. Mon mabele ezotoka so mabele toki kaka mutabimi soda tala ba soda milai abia de babimi na mabele bazozwa direction bamsu bakebo nde nazomona Nzambe azotalisa Congo mobimba wana papa die mutamune abinda baotesa nga Congo mobimba na ba frontière nyonso ya Congo ba soda wana bazaki tellement ebele po kaka alali tolutaki veye alali mwena na la musete mbele ngana ibise moko a expliquer awa do basoda ngo bambinga basoda bia de na otala boy bazobima na sama bele babimi bambinga na batenya basoda bantu bateleme bele ebela bi basali clôture munene ba mususu atelemi boy mususu amatelier awa mati bo moni nde ba indien basala ba chorégraphie na bango na mususu amati donc abi ade ozoko imaginer te basoda ya mbinga et puis ba mati mususu batelemi boy ba mususu ba yeba mati awa ba mati do bateli ndoti maboko boy misu ba mateli bango awa pa misu ba mati boy si likolo abia de ozomona place basuki te yisko zotala boy bi Nzambe nimba Nzamba oyebisa bi nasali clôture ya Congo basoda o babimi po ba clôturer Congo po ata ndamba mabela Congo ekokende te na batu na bapaya. Donc clôture o se salami bande konanga boyebisa nga sko clôture wana salami na molimo
yebisanga siko bato na mosuni bazwa ndeni nzamba sali kloti wana papa didi amoni abinanga de basoda moko bambinga ya basoda otala bango boyi bango nde mutu basali kloti kabi tandingi bamati dona kitoko na bateni na bango nde batandami ebele ozotala bozomona suka te bamata doso moko abimi atelemi akembango mpo amati abimi akembango tu amati azomona nzambe ayebisi abi oyo ozomona oyo nde basodo baza boye basali clôture ya Congo RDC po mabele ata moko te ekende na baoyo baolinga bazwa mabele na bino wana nde papa Didier ayebisaki nga ndenge wana oye amonaka jour wana nde après ngai naki komona nga na mona bandeko na ngai ndeka eza kobondeli osilisi ozotanga bible bopongi eyibinga na mona nakenda kobima na Congo epi wapi bolimbisi oui nakenda kobima na Congo epi nabima na katikati ya basoda tala ebele basoda milai na otala bango boye takanga nde na mokuse boye na otala bango boye siko milai ya basoda tozokende tozokende siko nga nazokamwa na nga siko nazokamwa naye kosani na kati ya basoda nota boye basoda ebele tozokende na basoda ngo nomwa basoda tozoke me moso otali bonde boke ozotala omwa pe mwa musika ozomwa pe mutu moko nga azalaki na tennis civile kande naza na tennis civile bandeko na makambo molimo yali bantu mosusu boloba mama dele wana eza soki makanisi no soki nini me nayebisa bino makambo molimo ezali nyonso baloba te tozokende pe tokende tokoma place nga siko na okamwa na nga kaka nde nini nazokende vitesse makasi boye na elombe nyonso na molende nyonso na okende epuis naye komona ke tokendaki ti tokoti zamba na groupe basoda ebele kokonte bango te donc na konte bango ndeni mpo nga na ke se retrouve kaka ndeka nalali bongo na se retrouve mbala moko naza na basoda tozokende nazokamwa ndeni nga naye kokota na kati ya basoda oyo nde natali mpe nalati mpe naye nakamwa nakomi soda me nalata bilamba normal nalata bilamba basoda te nde tobandi koke basoda ebe tokende ka vitesse bazali na baminduki basimba minduki nga azalaki na munduki pete bandeko tokoma wana place moko na zamba moko mbala moko basoda na balali na mabele nga siko nazalaki nde nayebisa bino makambo mosusu oyo molimo no ezosala naloba to ame no ezosala na molimo yo ozaka lokolo ozokoobserve yango kaka ozokamwa ndeni nazosala boye ndeni oyo ozomonaka ndenge ezosala me yo mo ozokomprendre ete eza nini en fait nde namoni basoda balali na sendeka basoda baza na position ya vraiment ya guerre le balali na se wana omona sikoyo mboka sikoyo kuna liboso kolala basoda balali na se esika nayaki mpe su komona bien ke biso sikoyo bato tozali na tennis civile totikali ya otelema bandeko na oyebisa bino nzambe na likolo témoin basoda ebele me bato tozali na tennis civile tozali mokie totikali ya kotelema basoda balali kana minduki na comprendre te lo nini elekaki mpo nga nazokoobserve makambo ezoleka na comprendre te so elo nini elekaki wana ondire nayebi te me ondire bapesa biso mitindo biso na bato toa na tennis civile tokota bandeko na tokotaki wa na Rwanda tomba moto bandi ko likolo tobandi ko voler dona ndenga ko voler wana tozokende me tozobatama do to voler skole to voler do mba moko ezaki lokolo mo babe sifri bo mba mo na bato msupe na moni biso na tozokelo kwa bandeke lokwa bandeko tokende na Rwanda
En tout cas, non. Toke na Rwanda. Makambo tuindosa na Rwanda. Nanga moko. Na comprendre ngo na noté. Mais, on dirait, ezaki ke tozoki. Wana molimo nde mute esala. Ngana ki na ebite wana na obenga osoki am nanga toke soki loko nini mais nazo comprendre makambo esala nazo observer en kakiza nini pourquoi na ebo na basoda et to voler butoki wapi to isa ndona moni ke to koti na Rwanda tokei tozokende pe ya kobatama na kovoler na ka obatami mo si banzete bokebo mo bobimi okuna kebo to panzana ki na Rwanda. Ilo ni to inde kosa donde bo mona nga mama Delini boy molimo na nga mususu eza de na kati ya Rwanda kuna ezo sala makamna kuna na ebité mais eloko ona ko comprendre mukie kola limbisanga so eza bongo te on observaki to kende kokota na bandaku moko boy o nga na mona to kabwana ki mais o nga na observaki na kota na ndaku moko boy mais pona ko protéger batu moko boy ke guerre ezoya po batu wana pona ko protéger bango po bango bakufa te donc na omla ite bo comprendre te dona suki wana ponga moko na comprendre oma longa te dona isi bino kaka ke pona koloba ke komona makambo oyo na yebite so ngelo bake suka guerre ekozala to kota Rwanda. De suka guerre ekozala tokokota Rwanda. De ezosa manon na molimo ebi na molimo so no bolongi te moyen na ki musuni bolonga ezate. De to travaillons na ibisa bino biso ba mama de lino to travaka na molimo. To travaka na molimo. Zomona. De ceux qui na zo ibisa bino eza na ibite so na effacer vidéo yango. Eza po bozala na assurance ke nzamba azali nzamba mpungutu lendo azali. Pour vous en assurance. Donc makambo ezoleka na molimo batumsu ba okeno na kimosuni tozokende Kinshasa tokozwa Kinshasa boko kozwa na bino eloko na kimosuni mais so na molimo bozwi yango te zéro. So na molimo bozwi yango te bandeko na nga eza zéro. Non tu bino audio ya prophète Jonathan fait kuna banda na bona sukisa na po batumsu boza ka mama Deni falolo bakali kambo yeli biso boza pressé makambo na olo babino ndie kuto eza important cité pa na bino OK na tia bino prophète Jonathan boyebi biso nyonso to yebi place azali biso to yoka kaka makambo ya monaki yango bomona profiter na biso bino pe makambo oyo po to yoka prophète Jonathan ma monaki. Shalom. Très cher bien-aimé enfant de Dieu. Na tondi samine sengo yako yako kabola na bino. Emoni selio na mwa tango mokuse kolanda na visite o na lekaki na kozwa mokolo na lobby. Biso nyonso toyebi malamu ete lobby yango ezalaki jour nini? Lobby yango ezalaki fo ya 4 jours passés. Pour vidéo on a salaki en kutu ni men na lekisaki on te. Do fo ezalaki 4 jours. Neto ya boy 4 ou 5e jour yango. Ezalaki dimanche. Le 16 mars 2025. Na kokaki kopesa message au lobby. Mais malheureusement le Seigneur ne me l'avait pas permis. Alors bakina vanda kimia eza na makambo mosusu akoleka na kosolola na ngai. Frère bien-aimé, c'est vrai que nazosa la voice oyo depuis l'Est ya de République démocratique du Congo epai wapi na zwami ezali po na koencourager libota na bana na Nzambe ya mboka Congo démocratique. Ezali po na kofortifier bandeko nyonso babungisaki kondima to bakweisaki elikia. Makomi na Nzambe eza koloba na biso. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, cette personne recevra la couronne de vie que l'Éternel Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Bien-aimé,
eza na makambo mosusu ntango toyaka liboso na bino mpona komisela bino malako na nzambe. Bato mingi bazwaka yango lokola maseki, kasi bao batondisami na molimo na bwanya to ya kososola basosolaka yango lokola nga. nalobaka butu mpe moyo ete mosala na nkolo toza kosala na kati ya ministère oyo prophétique tomibiangaka biso moko basakoli te. Mais uta bomwana na âge ya 9 ans, permettez-moi un peu nazonga na moi eloko wana mpona korafraîchir bandeko mosusu mémoire. Nkolo alekaka na kobenga ngai na âge ya mwana moke penza, na mokusi oyo nazalaki de fois bakozwa batie ngai likolo ya mesa na tempelo mpo naleka na kokomisa malako na nzambe. Ya solo parcours na kati na mosala na nzambe ezalaki facile te, mpe toyebi biso nyonso ete mosala na nzambe ezali pete te, kasi molimo na ye nde eza kosimba kondima na biso. Na butu ya dimanche ya lobi, frère bien-aimé, physiquement nalingi tososola malamu. Physiquement aux alentours ya 20 heures esika naza kovanda, naza na este ya République démocratique du Congo, précisément na Goma na Ngongo, naza kosala voice oil. Nayokaki babeti ekuke, nalobi physiquement, ndoto te, vision te, emoniseli te. Nafongoli ekuke to porte. Je me suis dit, regardez qui toki à la porte. Tango nafongoli na moni bato misato. Frère bien-aimé, bolanda ngai na bokebi. Nzambe azali mwana na moto te pona kosakana na ye. Nzambe azali moto na lokuta te pona kobongola maloba oyo alobi. Na bandi koloba uta plus de 5 ans ete likolo pe na se koleka. Kasi oyo elobi nzambe, peu importe le temps, ekokokisama. Ekokokisama po nzambe akosaka te. Il est derrière sa parole, ainsi que celle de ses vrais serviteurs, afin de les accomplir. Tonyoko ami pe mingi, toleli pe mingi. Nakomaki na tango moko avant na continuer message na komi kotuna nzambe. Nzambe yo memaki ngai na este pona ya kovivre makambo. Na mona ndenge makila ya bandeko na ngai eza kotanga butu pe moi. Na lelaki tango molai. Kasi tango na fungoli porte na zongi na message physiquement na kati na vision te. Na moni bato misato ezalaki bana mibali. Natuni bango, bozo luka nini? Balobi yonde papa Jonathan. Nalobi wingai papa Jonathan. Na motema nazalaki na kopanga na kanisaki lokola ezalaki ba M23 oyo bayaki lisusu kotungisa bato ndenge bazotungisa, et que peut-être bazwaki ba information sur moi, yango peut-être bayaki pona kozwa ngai bakende na ngai po ba enlèvement eza fréquent. Koboma kutu koloba te, c'est chaque jour ba meurtre, ba tuerie. Donc tokoma lokola na battoir. Balobi papa kobanga te, to ye kosala o mabete. Bilikuwa naongea na ile batu na Swahili, nazali kosolola na bato na Swahili. Babisinga kobanga te, tolingi tosolola na yo. Nalobi ok, problème eza te. Nazwi ba ebonga to bataburu ya libaya na bimisi tovandi na bango. Balobi papa oyebi biso natali bango, nalobi nayebi bino te. Balobi papa toye koyebisa eloko moko, est-ce que ondimaka ete makambo o nzamba bandi koyebisa yo po na mboka Congo ezali ya solo to ezali ya lokuta? Nazongiseli bango nalobi basali na nzambe, batumushi ya Mungu. Soki nandimelaka malako na nzambe te to emoniseli na nzambe te oyo abandi kotalisa ngai uta bambula na bambula, matambe to makolo na ngai elingaki nyiata na esika te, mpe nalingaki na telema liboso na ebele na bato te to bana na nzambe mpona kosakola nyonso nazali komona butu mpe moi. Batalinga balobi opesi ya no malamu, kasi motuna moko kaka tozalaki nango mpona yo, yango wana biso tozongi. Nga natali bango nalobi mais bozongi ndenge nini? Donc bouti wapi bino banani boyeti na esika oyo mpona kotuna ngai kaka motuna o moko? Bayebisi nga si obengaki biso kala mingi te tozali batumushi ya Mungu, donc basali na nzambe, alors tikala na kimia mpe tata nzambe apambola mpe akolobela yo. Nakokaki koretenir bango te, natikaki bango bakende. Bango bakei na 23 heures na chema bolongo na se na bandi kobondela parce que nakomaki na baekwasio makasi na motu. Nalobi nzambe oyo ngai na moni
physiquement baye kolukanga nayebi bango te ezali banani nkolo soki likambo mabe elingi ekomela ngai epargne nga na yango mpo naza kolemba physiquement naza kolemba namoni mingi somo mingi nazokoka lisusu koloba te nkolo sunga ngai nabondeli nasilisi navandi na etoko nabandi koadore nzambe frère bien aimé bible elobi nakati bino te bolimbisi nakata bino moke amona bato misato ndenge Abraham amonaki nga na loba bato misato baza nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo do amonaki nzambe physiquement ezali ndoto te boyoki physiquement do amonaki nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo boyebiso eza banani papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda sengona oyo andimi. Moi je l'ai toujours dit ntango nalekaka na media mpona koapporte un ainsi l'éternel eza mpona komikomisa te eza mpona koimpose moto moko ta ndima oyo nga naza koloba me nalobaka ete likolo mpe na se ekoleka kasi oyo elobi nzambe ekoleka ta soki moke te. Après avoir adoré le Seigneur navandi kimia miso akofungwama nakomi koyoka mopepe certainement na este awa malili ezali makasi, ça c'est vrai, mais mopepe nga nakomaki koyoka esangani na mopepe na malili ekomi kobeta ngai na miso eza lokola moto soki mwa zelo ekoti na liso ndenge tofungolaka moto liso tobandi kosouffle na kati pela moko mpe nabandaki koyoka nazoyoka malili ezokota ngai na miso jusqu'à ce que mes yeux sont devenus lourdes nabandaki kokoka lisusu kofungola miso te. Le Seigneur m'a emporté dans une vision. Frère bien-aimé, nalobaki ne bandeli ete nakozala molai te. Na kati na vision, je me suis retrouvé kaka na mboka na biso. Na mboka na biso pe précisément na este. Mais na este wana navandaki aux alentours ya port. Bao bayebi Goma malamu na port. Navandaki likolo ya libanga moko. Tango navandi likolo ya libanga nazotala mai, donc nazotala lac. Nakotala lac bien-aimé nakomi komona bato basoda ba militaire en uniforme bazo bima na kati ya mai lokola bambisi. Ils étaient tellement nombreux que na bandaki kokoka kotanga bango te. Tango nazomona bango j'étais effrayé. Je me suis dit Seigneur oyo nini nazomona nalobi no tika na bima likolo ya libanga oyo na batama na sima po soki bamoni nga peut-être bakosala ngai mabe. Tango na milobeli bongo na motema du coup dans mon intérieur nayoki mongongo moko koyebisa ngai mwana na moto kobanga te po oyo elobi nzambe moto akolongola ngo azali te. Mongongo wana ekobi na koyebisa ngai mokili elinga te Congo ekozala libere. Mokili elinga te Congo ezali kotambola na mokaro na nzambe. C'est vrai que makili etangi mingi bandeko na yo ndenge ozalaki kolela wana mongongo ezoyebisa ngai bakufi mingi omoni mingi na miso na yo me ngai yawe nalingaki nakanga yo esika oyo omona oyoka pe mingi na kotalisa pe na kolobela o lisusu balingami kati na nkolo mikolo ezali koya naza na kondima po nkolo ayebisi nga asuscite armée wana ezali confondu bato bakososola bango te bakokanisa ke ezali bawazalendo bakokanisa ke ezali ba FARDC po bakozala inclus na kati ya bato wana me pona kososola bango ifo kozala na molimo na nzambe. Le Seigneur me dit que a suscité armée moko offensive ekozala makasi pe bamboka nyonso ba territoire nyonso ya Congo oyo elekaki kozala occupé nkolo akolibere yango par sa propre force. Pe ayebisi ngai kala mingi te po aloba kina ngai, si vous vous souvenez dans l'une des émissions ete esengo ya batomboki oyo to ya ba M23 allié ekozala pona ngonga moke, donc leur joie sera d'une courte durée. Mongongo ekontinue koyebisa nga mwana na moto kobanga te po makila na bakongole egangi makasi kino liboso na nzambe kasi nzambe oyo bino bobelelaka azali oyo abandaka pe akamusaka. Tango nazoyoka mongongo nazomona bambulumbulu to basoldo bazali kobima na laki bazose
dissiper, donc bazo panzana, pardon, bazo s'éparpiller partout. Bazo kene na gauche, bazo kene na droite. Na baraki ko comprendre événement watate. Bazala ki na mbangu moko extraordinaire ko leka, même mbangu ya antilope, bazo ki mbangu, bazo kene bukumunda, bazo kene bituma. Na binkolo. Nini nazomona mongongo wane continue ko bisangai mwana na moto. Ba Congolais ba beleli nzambe uta mokili mobimba. Ba Congolais ba lali nzala bandimi yango ba boy biloko akolia. Mpisoli na miso butu pe moi na tina na mboka na bango. Nzambe azali juste akosaka te. Po oya loba na basakoli oya loba uta bambula na bambula kala bino nanu bobotami te mpo na mboka na bino Congo oya kolongola yango to akobongola yango azali te. Balingami kati na nkolo message ezali molai me naleki kopesa oyo ezali essentiel mpo naza na besoin ya kobondela nzambe, naza na kundima ete eloko moko elingi esalema mpe tokomona yango kokokisama. Nzambe akosaka te na ekososola na nsima na makambo nyonso oyo ete bato misato ngai na monaki bayaki kobetela ngai ekuke na ndimi te ke bazali les êtres humains, na ndimi te ke bazali bato vraiment lokola ngai na yo. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Alobi ete to pousser des cris de joie. Amen. Alobi to pousser des cris de joie. Amen. Bien aimé boyebi ndenge nini nkola lekaki na kolibere Samarie. Tangu kuna na ngambo mboka ekwei na maboko na banguna metala bato bazalaki kopela lepre bazalaki exclu na portail ya ville me bango balobi te ata tovandi awa nzala tokokufa ata pe toke kuna na ngambo epai wapi banguna bakangi mboka tokokufa tika kaka tokende kuna soki bakoboma biso baboma me bango wana bazotambola bakende me kuna na ngambo nkola za koyokisa bango lokito ya masasi. Congo ezali mboka na nzambe. Amen. Nayebi ete je l'ai dit et je l'ai redit que nkolo nde aza ko libérer Congo. Toko récupérer tous nos territoires, ba province où ezalaki occupé dans si peu de temps. Il est le Dieu qui commence et qui étonne. Amen. Tika ete wazala matoya koyoka ayoka. Libondeli nange ezali ete nkolo aleka na ko consoler ba mama nyoso bakomi rendu veuve non par leur volonté mais à cause ya bitumba oyo. Bana nyoso bakomi orphelin non par leur volonté mais à cause ya bitumba oyo. Akausa mpota nyoso na mitema, akausa mpisoli nyoso na miso na biso, tolemba te kobelela ebutu pe moi. Ndenge tolobaka na français elongo na nkolo tokolonga. Nzambe apambola biso. Amen. Chers auditeurs et auditrices, la chaîne Saint. Amen. Bandeko boyoki bino mona matoi na bino batu misato Abraham amonaki wana. O babimilaki Abraham bango yoti. Eza nzambe ye moko. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo santo. A se diviser na 3. Nzambe tata, nzambe molimo santo. Baye. Papa kisolokele. Papa diangenda kuti. Ntanga pe. Nzambe. Papa kisolokele. Kumbone mbimba nani. De toutes les façons, papa kisolokele to ebie quand même. Papa lusele kisolokele lukelo. Je crois. Ngapedeka bolimbisi. Papa kisolokele. Papa nani. Dialungana. Et puis papa diangenda kutima. Bango wana. Bango wana. Ah. Ondimo boyi. Ah, ofandi no. Po eko changer te po yo boyang. Po loko ya bato msu balingi yango te baboyi yango yango moni. Totala kama mde ezokende. Totala kaka. Na sa video msu 3e video. Na suka apo na ke na 3e video. Po na bino na lia bino temps ebele te. Kuna tolobe likamba maya mapamboli biso o. Badilin TV to tiaka maya mapamboli. Boyoki déjà gouvernement sa pesi déjà bani nazokabola bakiti ya babengoni. Kiti ya secours au cas où il y a guerre, au cas où guerre ezoya. Natala omo mke natala ki onde komo atindela inga nazana ngo awa ndenge batu bazoko ko expliquer makambo nini wana. Tolobela ngo mingi ana Deline TV. Tolobela ngo mingi. Lobi na monaki lobi je kwa na monaki extrait ndambu epa ya des shows de na TV.
namonaki ye azolobela mambo oyebi le tobandaki koloba ke na 2021 2022 le tobandaki koloba ke guerre ezoya na mboko nalanda nini moko desho de nalobi botika bango baprofessiona na poto na France guerre ekozala te oyo bazoloba na bato ke botia baprovision boye aloba biloko moko abongo me biyonka mambo toloba moya kolandela bato makambo eza te dole nzambe alobi likambo yo loba na yo kaka bato ebe mama deli yo loba na biso guerre ezoya siko toke no malembe tana badesho de na bakomoloba na bato ke boke baguerre kala te ekoki koya ozomona nzamba aza nzamba mawa ayebaki ke soki guerre wana eyeba nini ebele bakufa alingaki atravaille na bana na ye nano etolongola baesprit de mort mposo oza esprit de mort te oyebi nalingi naloba likambo bato oyo bakufa na baguerre oyo na Congo nde naosala yango na video moko en tout cas emataka nga mokomosu me modele ematelanga nayebi te ondie nzambe moto alobaka na nga me emataka nga ke bato wana bakufa bazalaki destine fu bakufa bazaki destiné na bango ezaki kaka bakokufa na bano bazokufa bao bazala maltraité pe bato bazokufa na bazana lifuta munene na pai ya nzamba mpuntulendo bazana lifuta munene ndenge mataka ngo ndeke ata mutazaki na masumu leka kufi na guerre wana mbamo automatiquement masumu ne limbisa mbolo bana mama deline boye te ngam na yebisa bino et matanga na muteme epi naza convaincu eza bongo surtout basoda oyo bazokufa na guerre wana surtout basoda oyo bakufa na guerre dole biso toomona bibembele mitema pasi toolala te me ye na moma naza na gloire ana gloire babetele maboko ba ange wazalendo aye baza ba couronne na bango baozonga kala mingi te na Congo baosepela nzambe amona bino natiki bino kimia na Yesu Masiya eza na moko na moko merci kobosana te elanda 3e video bao nyonso tobondela na bino na koexplike likambo ya mapamboli oyo tozalaka nango na koexplike na modindo na 3e video vraiment nauta iveye naza fatigué nayebi te nakosala yango lelo so lelo nasala yango te elobi eleka te mais eloko na koyi koannonce kaka po toyeba ke jeûne et prière il y a 7 jours et banda les 30 pardon et banda les to sala ya 6 jours de to banda les 30 7 jours oui to banda les 30 to fongoli yango les 6 na ko expliquer na modindo na video oyo na kosala sima Nzambe amona moko na moko kimia na Yesu Masiya ezala na bino amen.